vérité mon ani bomoni quand même que si la Bissal ou Beckham na sœur na biso Belle-Vie Belinda a voyagé na mama ni mama bomoni ambiance naza parmi ba analyseur o so ba benganga yaka bosala yaka tosala analyse o ngana pona kaoya za molongi ngana pona bakabi pola te batu nyoso na côté la ration na côté lié c'est que to longi tozo ngaka tamu kiesima c'est que na bakama kambo uti koleka oponeka ba bolongi oboyo kasi na lobani na lobaka ya mutu azana raison avec ya Gabina Gabriel azana raison boyo kasi na lobana ba mama na ko ba mama te Gabriel azana raison donc ngai na pona ka ya balongi nga programme na ngai ezali omoni ngai naza parmi bato ba souffrir na théâtre alors bato ba transcender la pour biso to leka na linga te ba simba ba Gabriel peut-être na âge je ne pense pas que Rosa Mukolo na nga soki ndenge nini to peut-être nga pe na Rosa Mukolo na parce que lelo omoni lo mo nga na interpeller ba sœur na biso théâtre conflit biso so bomba bango ezani ba misusu balingi kokola te bazo bimisaka ba ndeko na biso miso mikolo neti Gabriel bo komisa ye 53 ans Gabriel de bolati 53 ans pona nini alors Gabriel na âge boy ponga pe na lingwele vous comprenez mais à sa fiche liboso na TV liboso na yango moni ngai na yeki kotelemena na likambo wana Gabriel akoki kozala mabe akoki kozala mama tumba mais omoni bilo muso esambelaka mutu Gabriel eloko esambeleza nini musalo asali na mboko yango ezosambela ye yango même na bandeko oyo bazana même na bacommentaire bazokomante soki bolandi fali bokokweyisa bo fali aza bajara bano bazaka mayele na classe aderangeaka makasi soki olandi ye yo ozwa te pourquoi toujours so fali asala émission après émission na ye ebotaka baproblème Wamsimbora pangilomba konsali yandikana epima kenwoso epangyambe lufufango walebisola Wamsimbora vamwe produit na biso otosalelaka onga mokope na selaka oyo eza oil elongi oyo eza oil ya nzoto oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout toza na bacrème oyo etretaka batache ya maboko baacne babouton soza na ngo traité lèvres na yo ekoma rose toza na basavon toza na balotion. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre de partout où vous êtes dans le monde. Et bonjour et merci à notre Dieu, le Créateur, le Sauveur, le Maître de temps et de circonstances. Et bonjour à vous, le très cher abonné de Exemple TV, une chaîne, une exemple. Et pourquoi pas dire un grand merci à toi, monsieur le journaliste. Hein, Baresi Banza, donc merci. Coucou depuis quelque part où tu es. Et j'ai dit un grand merci à l'homme qui est derrière le caméraman. Pourquoi pas à vous, mes chers abonnés de Grand M Culturel. Quand on a une évolution, une actualité, de jour au jour sur les comédiens, côté musique, internet, tout ça, on a bien, et puis on a facilité à quand il dit quelque chose. Et on veut lui demander s'il est sûr de ses actes et pourquoi pas de ses propos. Je suis avec Jerry Kobetox, donc président d'un certain groupe. Abimisa Baebele na Katia Théâtre na biso na bino to sepela na bango. Et je suis avec lui, on va un peu parler sur le fait social qui se passe. Si je suis main morale avec mon caméraman, il peut déjà ouvrir le champ et je profite et dire bonjour papa. Bonjour maman nangai. Boni papa. Qui m'ezali? Moi quelque dire naba abonné na biso ya Exemple TV. Exemple TV. En tout cas Exemple TV zanda kunangai. OK. To ebi ndenge chaîne we banda ya ndeko na biso Barizi. Banzawe. Voilà.
donc wana mpenza aza frère na ngai donc namonaka ezokende kaka liboso ezokende liboso mosala nde mosala parmi ye tokomi mibale tokomi ngai na ye mpe donc voilà rubrique na ngai émission na ngai grand M culturel voilà j'espère que babénédiction ebele na émission amen merci voilà Jerry Kobetok surtout panzambala mo tokota na kati ya makambo yango sur ba polémique eza na ba comédienne eza dû ya nini? Bon, merci beaucoup pour la question. Moni, les lots polémiques ils ont mis internet, ils ont mis na comédien parce que au moins les bilom sunga na zone na on ngana bisaka batu boy. Au moins les bilom chez Ali, ils ont mutu mususu polémique et bimi l'aime son entourage na ye. L'entourage na ye ne ba créer polémique wana. Et ça na ba ser na biso mususu mona boy alukane batu ba problème té. Mais au moins likamo boy lati. Na pesa yete exemple ya ser na biso Belvi Belinda na Sila Bissal. Ce qu'on tali bien et le roteza gi non. Et le roteza. Mais au moins l'aime susu. Biso ba chroniqueur. To ko keno rotuna mutu mo boy mutuna. Mutu la tanga répondre ngo to look automatisé ngo le sous mafuta. Tandis que bango mi balé bazala bango na obeba na ti. Et lelo yo vérité monani bomoni quand même que Sila Bissal ou Beckham na ser na biso Belvi Belinda ba voyager na mama ni mama bomoni ambiance place na mona pe ke congolais za mystique ba tout ba tie bango na ba photo ba tie bango na ba miniature bomoni alors ce que to look la bango ba problème pourquoi alors ba problème ezo ya mingi na entourage tout à la pe ba to nini ba entourer biso mais misusu pe ezo ya pe na biso moko pe jalousie. Peut-être que Moussou passe dans mouté mamabe, à ses pélités na kozoya moninga. Mais or que même basala nzambe ba yesa biso les paniers circulent encore. Tant moninga zui c'est pela na bozui na ye. Alors nyoso to nezo bota nini. Tant ozo se pela na bozui moninga te erotindo tonga ye. Place ozali. Tant otonga ye moko pe azanga wana te akoloba vérité moko boye pa na ye. Mais en soi, à chaque fois, na théâtre photo zaka na bolingo. Na théâtre to zaka na bolingo. Mais na ba culture ezebele, ba branche ezebele, ba musicien, ba footballeur, mais ceux qui toquent na haine, toquent na jalousie, na rancune et vandika kana ba comédien. Et puis il y a mibali. Mais parce que bisonyo sur internet et ça l'a jamais une année ou un mois et pas que comédien na comédienne oyo ba problème ezalate et plus c'est toujours le fille pour la jalousie kaka. Merci beaucoup pour le but c'est toujours les filles wana biso ba mibali to premier mois moké te ba mibali ba jalousie na bino bosala ngo du ya ke moi mbalo akende ko welela mwasi kuna ya wana nde sala nani ngo wela mwasi biso ba mibali ya théâtre to wela mwasi na banani o mete za na ba mibali ya théâtre pe misu ba solo la raté parce que ba welela mwasi wana yo yebi bango bongo. Parce que na émission ezala na yebi bala mibalo ya théâtre te bakanga minemi pour na mwasi yo yebi bango bongo. Moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Ezala kaka lokoza mobali ne o lokozo a plus yango nga nazoloba te na oki kotanga leti ndeko nanga ada nga na mutu liboso na swana ndeko nanga ada ndeko nanga Piro Ndombasi ba Fiston Nzuki Baptiste grand frère nanga na sola na ye ba Ernest Tumba ba Ernest ba Jini mona lemba voilà ba surtout ko tu jimi mona lemba mutu na ngai bango na bango pe ba solo pe bien to solo la bien ambese na ebiso ke nga na sepeli pour lobby surtout bana basi en fait bino ba comédiens nions sont mauvais et puis ba mi bali pela to rappeler na ba entourage penate te ba mbali bora plus na ba entourage mais bolukara mingi ba te to rappeler na ba entourage te to zaka ba vrai o ba ekiri les nanyo to zaka na bango te bo ba basi ba na ba entourage non ba basi ba koma na bon eza mabete mais ba koma na batu na bango peut-être ba accompagner ka bango ozomona peut-être entourage to bi pe entourage na bango peut-être eza na batu musu bazana baza ba mal intentionné. Mais est-ce que ce peut entourage va zoper qui s'amonte en haut, il comme que monte zo sala. Aza peut dire te ozaka entourage. Peut-être entourage va te un problème te za yemoko. Voilà, ce que ça bon il faut changer. Il faut changer mais biso ba mi bali to bien. Mais est-ce que je reconnais celui qui ba propos non sur internet et so blessé ba te belé. Na sali nini? Parce que à chaque problème oh c'est passera na internet, na monsieur YouTube, monsieur Google et zalara, yo so qui ka se prononcer pour loba. C'est que Kolobano est là, on condamne Moutoumon comme Balamoko. Et puis on peut s'imba en opposition, non, c'est pourquoi. Non, ce qui n'a pas sa position est anine.
omoni ngai naza parmi ba analyseur o so bato babenganga yaka tosala analyse o nga na pona ka oyo aza molongi nga pona bakabi pola te bato nyonso na kotelaka so na koteli ye seke tolongi tozonga ka ata mokie nsima seke na baka makambo outi koleka boponeka babolongi boyoka si na oloba nini na oloba ka ya motu aza na raison te avec ya Gabina Gabriel aza na raison boyoka singa na oloba na bombama nakobombama te Gabriel aza na raison soki olingo omonaka aza na raison kende na mese youtuber kende kotala bacommentaire kuna bacommentaire eza kaka bamama abenga bongo bamama nani bamama mikolo te bato balandaka biso bamama mikolo baleki bamokili momana ebele bato balandaka biso même bajeune banani ata bobengango faux compte et d'ailleurs je vous signale que faux compte elaka te misapi esalaka eloko wana ezaka misapi ya nani musapi na yo kasi bongo benga so faux compte ne mais faux compte po asali yango juste kaka po asali akomelo mo bemeye ezala wana na kati te kasi agéraka yango ewumelaka mpe akomantaka nango eza misapi na ye donc ngai naponaka ka ya balongi nga programme na ngai ezali omoni ngai naza parmi bato basouffrir na théâtre alors bato batrasa nzela mpo biso toleka na lingaka te basimba bango Gabriel peut-être na âge je ne pense pas que roza mukolo na nga soki ndenge nini to peut-être nga mpe na roza mukolo na ye parce que lelo omoni lo mwana nga na interpellé mpe basere na biso ya théâtre conflit mosusu ezoboma bango eza nini bamisusu balingi kokola te bazobimisaka bandeko na biso miso mikolo neti Gabriel bokomisa ye 53 ans Gabriel de bolatisa ye 53 ans mpo na nini alors Gabriel na âge boye mpo nga mpe na lingwele ozo comprendre mais asafisha liboso na TV liboso na nga natala ye na pourtout et puis lelo nga na ye tokoma koleka na télé to s'exercer dernièrement auto jouer maman na nga na film principal na acteur principal ozomona eza échange culturel ndenge totala bango na bamusicien pourquoi sikoyo lelo tolingi tobebisa échange culturel wana bato babongisa nzela na biso mpo toleka lelo tokoma kobebisa yango yango moni ngai nayeki kotelemela na likambo wana Gabriel akoki kozala mabe akoki kozala mama tumba mais omoni bilo mosusu esambelaka mutu Gabriel eloko esambela eza nini mosalo asali na mboko yango ezosambela ye yango même na bandeko oyo baza na même na bacommentaire bazokommente donc ngai soki naponaki ka ndenge olobi ngai naponaka ka mo boye naponaka te mpo bafuta nga te nani afuta ngai seke nakotela mpe nde nakotelaka Sila Bisalu Bekam afutaka nga Belvi Belinda afutaka nga Elise Salumu afutaka nga José de Londres kutu Sida Bilele facile à garer première mutu na deveru ya code mutu alinga afinga José de Londres sali José de Londres alenga na ye te bakoli yaka te nga na ye na toshi mpe mutu wana mpe nasali ye star lelo na Congo bokoma benge ser na bino mo aka na Canada bo lelo ngam na bimisa ye autorité ser na merla ebimaka mona olobo ser na bino mo aka na Canada bo ngam na sala ye ngam na pesa ye succès te nga na otanga communauté ero mutu na sita fula de na tanga sukomone tala babone ba komino na commentaire za interne ngam na fula ye na yana ye po nini po na makama José de Londres ndeko na ngai ayanga salir image ya artiste donc ngai lelo nazali wana pona ko valoriser toujours ba valeur ko longola ba anti valeur eza bonne foi nga naza parmi tant na koti na média ligne na chronique nga naza parmi ba chroniqueur na yebisa ba scénariste o ba koma ba film botia ba jeune sœur o ba yesika botia ba jeune frère o ba yesika parce que baza na énergie ba kota na monde nzonzing magen nzonzing se kufaka après maloba na nga na lelo toza na ba jeune sœur loko ba cardozo mille esprit mais surtout nzonzing ngo pese to simbi sur le pont wana bozolinga plus qu'oblimisation génération mususu bokanga te nana ABC yo ah bah oui hein est-ce que bike internet kutu efuli makasi lisusu ezobimisa ba jeune ebele ola misusu ayebana kite ba ye na nzonzing bozoyana ba ona nzonzing eza usine yo petite normal nani ngo sala bongo na groupe na webi koza na mwana mo boso nani ngo zo leti ngai na groupe na leti ngai na groupe na ngai d'abord soki na sala film ata na bengisi banzonzinger d'abord acteur principal actrice principale eza mwana ya groupe nanga
mais siko est-ce que bino proposa là-bas oh biso nyonso toyebi ba président nyonso toyebi bazoka nazomona nde olobela bato mosusu ya olobela nga te ondo ozolobela bato mosusu baosala makambo yango te panzaka poke toyeba bato yango eza banani siko nini esalaka ke yo mo oza na groupe na yo mais olobi nde naza boye film mo mpona sala mpona benga bato ya libanda mpo bato ya libanda lokwa bayebani babenda qu'est-ce qui ne fait pas que kaka baoyo oza na bango wana oforce bango lisusu basala bango merci beaucoup merci otuni mpena motuna moko ya bien omoni nga soki okoti na chaîne na ngai omona bagagi ya nga na bana na nga moko tala yango soki etalama te siko yebisa siko bato ya poto biso te yebisa bato ya poto loba na bango botalaka mpe bao baye sika leti nga na tournaka na bana na nga mais bango bato ya poto baosenga nga Géry faut tcha vie de loin, Géry faut tcha Cardozo mille esprit, Géry faut tcha Mimika Bongo. Mais il faut que Bino Pekatongo et Biso Bongo et Bissé que pour le respect que je vous dois, 1000 esprits Cardozo, pour comme 1000 esprits Cardozo, a Outaki aussi de nulle part et puis a commis au hasard. Pourquoi pas T'es même 1000 esprits Cardozo pour a comme 1000 esprits a joué qui na banzonzinger. Moutoye bana kaka na sima ya batu. Alors bana nanga po baye bana, il faut na tcha on a autant joué dernièrement bana nga groupe mo ba joué ki nzonzing, ba joué na ba Mama Seka, ba joué na ba Mama Ida. Na ba Mireille Bopulenge. Nata on nzonzing e bana makasi. Te batu ba osaka liboso ba riskaka. Voilà. Mais lelo moi je te dis lelo soki ne na sala ba gaguna bazo exiger nga il faut na cha batu. Po bana na pe basani ni batalama. Eza interpellation mo ya bio sali. Batala pe leti groupe a Géry et Tumba. Na saka ba gag na bana nga mo mona boye otali bo ba vie ezate. Mais tu vois te on a bimisa za chronifoati. On a chronifoati te. Côté micro. Na komisa maman youtubeuse. Côté comédie. Oh non, basé belé ba nga ba ebelé. Na pesi ba mbote. Basé belé. C'est bon Siko. Bino putain bol poser projet mon ya gag bon. Maman. To bo salé là je pense pas que ce yo télémé au lobé yango bon insister quand il insister. Te ba insister rapena makasi mama tika procédure wana za procédure moko. Faut ya malembe mais en soi yeba yango ke po ba leki wana ba yebana. Faut ko tchaba onka na kata bato pe ba yebani. Et puis Sikoyo bato wana pe pour jouer na abibisa oye au moins le meilleur pour azanango ye on jouer les te wana pena tika omoni bato lelo ngai na jouer ba gag na Aminata son père ba gag on a auto tangelo wana bana nga ba jouer Aminata na l'accès ka ba bana nga groupe akomi ko pona bango ye moko oya jouer nanga oya a jouer ki na bango nyonso parce que to jouer ki 6 gag lelo muté malamu eza mama nga na jouer premier nzonzi na 2002 produit par Chris Production na ABC yo ozo jouer na bato ba otanga komono te tala lelo eza bien à l'époque tika CD o lekela wapi oye na tournage ba peso mbote te ba yebi yo te oza nani ba solaka bango na bango mais nalobaka ke ezaki mutema mabete ezaki banaye ko luka ba kolisa biso mais quelque part peso otali ezaka pe ko kolisa biso mo boye bando pesa biso ba pasi na mutema mais lelo tout le monde yuzo moteke lelo muto ko va ne pe boye azane président groupe alekane na nzonzingi te mais ye moko ka komi film abengisi ba nzonzinger na bana na ye pou akoti pe na jango mbala moko les ara likambu ya kobuka na te. Mais bon, merci. On parle sur l'actualité, tout ce qui se passe sur Internet. Quand on parle de tout ce qui se passe sur Internet, Tozoyo Kabakoko, il y a le King Egg, il y a certaines personnes qui disent que à Komi Mona, Komi Mona na sur ma propos na o Atenaki. Que à part hier, bah pour quelques musiciens musulmans à qui ne peut pas dans l'ouverture locale. Obi congolais, moni congolais zala na biloko mobo. Et puis obi ngai no mona oloba na ba congolais.
Congolais goûté. Na ba na fanatique, à part ba fanatique ya Fally Ipupa. Tous les fanatiques botikali. Ba Gaulois. Ba héritier bazakana banani ba béret rouge. Ba béret rouge hein. Ba fanatique ba musicien nyoso. Soki bolandi Fally. Boroko isama. Fally aza ba jara bano bazaka mayele na classe a dérangeaka makasi. Soko landi yo ozwate. Pourquoi toujours sauf Fally ça l'émission après émission na ye ebota ba problème. Mais oui, na minute sur les internet. Yo monte que kuna ki sinjora na musika alo ba pe na poto. Na mboka na batala bazali. Batala bazali sko tala ngonanya okebeta. Mais qui sinjora eza mokiripe to eza opona vraiment il faut ça la bon que Fally le quoi bien parier moto ça qui te pona ye il fallait bazwa le chorégraphe ya Oya Robino Mundibu. Oya Kulumba. qu'est-ce qu'il veut aller faire? Teza mokeri te boya artiste te. Ba pende owe a sona kota na ba na spectacle na yebi bango. Mais John quand même ça visible. Li boumouane ko ça la spectacle ya dega na kan. Oyo zo mona do ozo sous-estimer Joana. On le sous-estime pas mais nous on le connaît tant qu'un chorégraphe. Aza chorégraphe ka sa ko yana nani. Peut-être Njora boya kini ko tanga kombo ya nani. Ya Robino Mundibu. C'est carrément le baki mbala moko ke Robino aya kan. Fally problème la Fally eza boye. Fally c'est que moi j'ai compris Fally alinga komite ka yemo so ça l'émission na. D'abord artiste il faut ça la promotion ya yemo komiteka. Fally miteka ka yango moni congolais ko supporter makamsute a komi orgueillé. A komi la kisa. Ngana mona normal et puis ça musique ya bongo musique za teko papa na biso kolisanga bien oyena émission ko lo balko sango te musique eza coup sur coup. Tala papa mon bimbalo ko Koffi Olomide te ba ngamba lo bana TV. Est-ce que bo lo banete bo lo baka na Fally? Te kasi tala Koffi Olomide de génération en génération 22 albums mais aleki na TV alobi héritier aleki ba musicien tout. Donc aleki ba faire aleki na Fally mo na ye. Ba propos na kasi tanga alobi bonga alobi nini? Ba misuku ba kima na poto. Ba leader te. Et puis vraiment pas akalikila mutu moko ta tira ka 3 kumba la moko ezui. Siko bana ba kima na poto. Ba faire ba Fally. Si on a mis un fanatique héritier, on vient de ngala. Parce que Fally sur l'équipe na émission, alobi ba propos wana. Yo pe est-ce que ba peki sur les émissions lo babongo? On va comment traiter d'orgueil, va traiter. Te soki ba lobi orgueil, chomo alobi na TikTok abi, yo lo ba mutu azaka orgueil, azaka lolendo. Kasi lo ni nezanga yo poko mangu. Ba potentialité au mutu wana za na ngonde. Te jamais. Ça bilom soupe mutu ko tala. Obi ke mbongo ko atoza mutu lolendo te ko matsope lo boko boya. Dans les vides ka bo surtout que le boko ne ko mi boya na mutu ko. Mbongo. Donc ça comprend. Fally Ipupa zo miteka. Fally Ipupa ça la promotion na ye. Et puis soka lobi ke à part ngai mutu robeta kana zate. Oh, azo mi kumisat. Yo siko pe ndenge o mate kisi ndoka leka na bio pona ye inosbi. Et ça m'a bête lem sona kan pe ba royoka. Prochaine kan ba beng sa inosbi. Osoma ke Fally sikoyo azolobisa biso nyonso tout. Toloba loba, akomo laisse internet. Akomo laisse na ba orchestre. Et puis likona ngo ba ba sa suboye, o Fally ba yokana ki ba question na ti lokole. Baloba ki on déjà bongo po na ti lokola za mutu ne ya kati. Et bongo na ba journaliste nyonso na ti lokole ka mtaza mutu. Charlie Prince so yambi faire autour na faire ba question ni. Te kasi yango na. Au milieu du village na Congo ezara souté. Oh. Te au milieu du village ezala raté, surtout la kana bangwa musique wana. Au milieu du village ezara tenga na yiso que Charlie Prince so yambi faire, ba ko préparer mission. So yambi inosbi ba ko préparer mission. Tana vient na biso mo pao. Acha pena ligue ya ba journaliste ba yambi achena mutune na kati. Petit na yi. Prince Bakali. Je ne sais ça pas pamba. Ozomona. Donc batika koteka image ya mabe ya Fally akomi orgueillé. So akomi orgueillé kasi bino pe boko malokola ye. Batika tout le monde a sala makambo Fally azo sala wana. On était que humiliation ba humilier. Nomination ba nominer maître Gims wana selon Mathieu que ba nominer maître. Ba humilier na nini?
que pour nominer Maître Gims ambassadeur de la rumba congolaise. Ah! Ambassadeur ya rumba pe kaka te ba Gims bazo représenter biso libanda culture na biso libanda. Mais Maître Gims faut considérer plus que ça va français. Bon, yango pe problème ngana oloba ba tu ebele bazo landa. Yango pe ngana pe problème na oloba. Moni problème ezani ni communication zate tout autour ya makambo ebele zo salama. Au moins lelo Gims toko boka eta zande na so congolais. Lem su soka bimela ki awate. To abimaki kuna te lem selinga ezabo ete. Mais problème ezali so tali Dadju na Gims muta vandaka plus Congo ezali Dadju que Gims. Gims yemoko kutu na soka ba ngana voyager état que français. Oui, il a dit ça na Instagram na ye. Voilà, osomona. Déjà epesi ba tu bakanda, je t'informe na minute oyo. Ba ne na so poto ba telemi ba combattant. Ba telemi ba panzi biloko ba na boutique. Pona ko panza ba disque ya Maître Gims. Parce que moni que na minute oyo Gims a continué na molongo ya ba musicien ba kozala attaquer na ba concert lemsu na ba poto wa. Et puis aye pe susu awa ndenge ka ezolo ba mande pe tozomona ba photo ke ba nominé ambassadeur de la rumba congolaise, mais pourtant lui il fait la musique urbaine. C'est ça le problème. Tengai peut-être ce ba lobi azo représenter culture na biso c'est bon. Ce azo représenter rumba. Eh ya kolo rumba salite. Eh papa mama mutu azana banzembu mususu soka beti yango bosolaki na mwasi bino mo boyoki ka nzembo wana boyokani sa mutu apekisa bino Koffi Olomide mokitani ya Rochero ozo comprendre so babino barumba en tout cas wana batape côté baloba nde Gims azo représenter biso na culture ya Congo. C'est tolobi na culture ya Congo, mais tout le monde a pas ta concert moko te Maître Gims abeta atana au moins drapeau boya Congo. Yango be c'est ça le problème et pelisi moto ba debe zawa. Mais pourtant te mena yebi ka bando sala on cette fois bando sala. Bando sala après nomination. Ando sala Mais ngo. pourtant bateau déjà ba sala. Ba analyser donc et ça qu'on ridiculiser en quelque sorte. Bon, omoni ngai en soi na ko condamner tata mokonzi ekolo te. Mais na ko condamner bato ba communicateur na ye bato oyo ba il fallait ba faire communiquer bato. Ba expliquer biso bien. Qui ambassadeur wana eza ya nini po tâtonnement eza makasi. Oui, parce que ministère ya culture et art eza wana po ba la mieux placé ya communiquer information wana et pas son excellence monsieur. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Ngana kamaka. Et puis nous avons des journalistes, bato presse baza belé awa. Bo engagera biso te na makambo po to lobela ngote po ani. Et bon so boyo kasi ata la présidence kuna kutu boyo kanesa te boka biso ne boyo kanesa la. Partout boyo kanesa la kati. Na église kutu boyo kanesa te. Pasteur akufa atikeli mo na église. OK ba ancien na ye bazali wa sa na église. Ah tika ya boyo kanesa te partout. Mais tant musala tant to sala nde musala. Donc eloko wana tie mama na mbriema na mito abatu. Tala bande comme ça comment ba humilier fali azala ki wana. Ezolo ba vraiment ezolo sala makuna d'émission eza humiliation ye akanisa on dirait yende muta représentera RDC mais pourtant siko bazu muta libana misu ba eza complexe ba complexé Demain tika ngana loba makambo tika ngapena loba makambo eso engagenga na fali na Gims ba telemisi bango boye muta représentera Congo valablement ezali fali poupa fali to mona ke partout azaka na drapeau Congo pour venir na code na Cameroun on mona ki drapeau fallait ateki lingala na ba Tchad ba Tchadien ba lokoti papier vous mona fallait ateki tala aleki ko ba député ba na ba parlement ba ole ba mbonga pa pambo fallait ateki lingala na ba Côte d'Ivoire na ba Cameroun na ba taka na Angola ba fallait za Angolais na ba bilo mo pe ba kasani Angola za Congolais ti balobi que fali azonga Congo ba pesi de son vrai nom ba bimi ah osomona do pays mo bo pays na ye ba pays mo ba mo déclarer Cameroun et lui bas ba azonga mboka na bango aza Cameroun siko mutu aboko so alobi ki a part ngai ezala mutu musu te ba kozwa abimi orgueil. OK, so tali sur le plan artistique na minute yo fallait bundaka na ba Davido fallait bundaka na ba nani Diamond. Vous comprenez? Autant na Trace TV boy hit parade lemsu ya 30 au mona ka Congo bimisika mutu moko fali totika mutema mabe bandeko na biso so ba obeta musique mais ça na moko aleki mais sina Cristiano ça ka moko alekaka vous comprenez? Donc on a preuve palpable moko ka alekaka
totikaka badeba epuis biso bajournaliste totalisaka publike na biso neti nga baproblème so elinga point mpo nasali hit parade moko boye ya bacomédien oyo bazobeta baza danger mais nzonzinga wara aza mutu loko angati aza mpe mutu loko angati estce ye azaka na machine moko ekangaka bato oyo bazorenye bonga nde nazalaka tan te te naza partout mama nga nayebi théâtre oyo nini esa succès na poto na minute oyo nayebi chaîne na nani na minute ezo régner numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, il y a un peu équipe pour influencer l'administrateur pour que te batriquer te bazwa la misusu hit parade pe ya solo bakotala pe mwa malamu pa nanga pe ezali napesi bango pe mayele nana siliki ya nzonzinga wa te wana petite sœur na ngai te toza na moment ya tobenga ngo nini toza na liberté d'expression te mais normalement mpe Naomi Barcelone azobeta makasi abeta makasi kombo ezali à tous les nzonzinga il faut tala mutu nini aopema te aojouer et puis aopesa le meilleur ba Naomi Barcelone baza na kati ba princesse Ilunga baza na kati ba Cardozo mille esprit ba na kati ba Mimika Bongonga benga ke joueur à mort akata na kati ba na kati olobi yo eza hit parade ngam na salade yo ko tipe na yo na kanisa ke eza hit parade nyoso ndenge te oya ngai oya ngawa wana eza 5 parmi ba jeune sœur oyo ko tia ba isil pechanga te ko tia ba sila bisalu bekami te ko tia ba Belvi Belinda te kotia bango te longola bango so poule onga na ocha na poule bala mibali wa ba Pierrot Ndombasi azo cartonné akata na kate abanda pe na nzonzingi na CD vous comprenez ba Adams nani ada Ilunga bazo cartonné masala na auto pesa mbote tout à l'heure yé bazo cartonné. Oh, drapeau Congo, il faut yoka. Drapeau Congo, il faut s'arrêter. Ok. Mais maintenant, si tu avais quelque chose à reprocher à propos, il y a dur, il y a pour tenir contre dirigeant et Nzonzi Narwa, ça sera quoi comme conseil te ngana koki ko tenir banalo babango te ke botika te baza batu. Tozaka na opposition na pouvoir. So ba moni makambo esepelisi bango te. Baza obligé koloba peut-être depende ba loba bongo kolo nzonzinga wa pe amona nango mabeta amona pe ka eza malamu pe abongisa eza problème te ngana ganze ko to kotuna nga Jerry Cobetox par rapport ya ba propos oyo ba comédie ba loba na TV ozo tenir bango rigueur nini po mikolo na yisa batu jour na zaki na ve masasi na yebise na bive discipline ya NTPC comédie wa koleka na TV lobike to simba ka bakisi babwakelinga malade il faut aller interpeller il faut avoir suspension toko vanda te mama musala o bato baosala olakisa mama mwazo tina mwana osala théâtre ke kuna babwakela na bakisi mais déjà eloko wana et comme déjà mabe makasi il y a beaucoup de parents qui ne veulent plus oh ayebi ke mwana ndoko tatanga landika émission mwana bongo musala bakisi bino kuna déjà ba comédien balingana raté kindokeza kindokeza kuna siko pona nini biso na biso babwakelo maladi moko boye lemso ozongo na mompono moko boye kuna siko zalaki oweli mobali moko oweli mwasi moko oye nango na mwana mbwa théâtre babwakelinga maladi na kata théâtre ngai soki na moni mutu abongo na kotelemela ye. OK. Bon, merci à vous notre cher abonné hein et Exemple TV donc ça c'est votre émission Grand M culturel une grande culture une grande donc c'était moi et je dis Nianda votre humble savant comme je le dis toujours donc on est déjà presque à la fin de notre très belle émission vous êtes tellement nombreux pour nous suivre de partout où vous étiez Jerry Cobetox ça c'est moi la dernière question pour tout le plateau quand le temps c'est de l'argent mais c'est YouTube faut respecter votre temps et maintenant sur tout ce qui se passe sur le terrain
Et selon toi, si on te mettait président de la NTPC, qu'est-ce que tu pouvais donner comme une bonne exemple? Exemple, malamu ezaka ke discipline il fait ça na théâtre. Toko tambola kwa ba meme bazanga mobateli bango te. Ngaso lelo za président NTPC na kotia discipline makasi. NTPC zo sala na ndimaka papa masumu. En tout cas, aza papa oyo na ba ndeko ebele baza na NTPC, mais côté ya discipline c'est comme si ezo boiter moi mke nazo luka na lukata moko ya NTPC na sola nai. Na pesa bango ba piste mususu. Ba komede to ko zaka te to finga na kaboete. Donc na kotia eloko ali boso place batu ba vandi soki discipline ezate nyoso yo tambola. Non, groupe ezabia groupe ezoleka ana Kinshasa na Biso TV chaque dimanche 19h, mardi 6h et puis à minuit avec notre cordon Prino Kanza après une opportunité on a groupe ezali plein film Liloba. J'espère que batu baola nomba apesa ba félicitations na okena ba gauche à droite te na beta li solo Liloba autre bana mukile ko sala nini donc eloko na laxi bango ka yango wana. Et puis dans une sabatu boye bato bozaki vraiment bolela ki Jerry Kobetox bakangi Jerry Kobetox c'était déjà mandefu nazo tchango déjà na position parce que na utaki nazo kendaka soki kana kena ba mandefu nanga o soki pe na lobi bien te kuna na tikali mais na cheka nzambe nanga témoin na mokili témoin peut-être pour na makambi kama oyo et comme lingai. Donc c'est un peu ça. Bambote nanga ebele na sizingu penalty valable. Nazo lelo mabe bambote ebele na mère double, mère quadruple, mère double brassard na Lyon. Ndeko ya mama Hélène Mvuzi. Donc nengo sunga batu na Luanda tala pe koto ya Kinshasa. Donc merci beaucoup na Adricha Montomètre Beba Zibeba, merci beaucoup na Bosé Belé pena Bosé Belé, Tandra Sidi Binga la sirène, moi na Moulouba Loketon pete Mbis Aquarium, Tala Meko Simbate. Merci beaucoup na Bino tout, merci beaucoup na ba surtout Colochen Oyo, Barési, exemple TV. Donc il y a Biso pena donc parler. Merci beaucoup. Vamos embora. Pangilomba kwanzali. Yanzi tena epima vya mwoso. Epangiame. Ufufamu. Wale bisola. Vamos embora. Vamos.
Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à sans périque, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.